Prends les brebis d'ici. Je vais la livrer au diable. Sans faire prendre la vie. Bandimi bagangi, amen. Tozokende wapi? Yesu azonga. Zambe na moya, olatike mo bandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na moya, olatike mo bandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Carlos Barouti alobi pasteur Paul Soga keyera na mundimi moko ako livrer na maboko ya Satan na ngambo ya pasteur Paul alobi balamba balia makambo na bango etali yete poye abandi ministère ya sika bozo ba détail na reportage oyo. En tout cas, Église na République démocratique du Congo et comme succession oyo soki papa bandaki pasteur akufi succession wana ekolanda bongo epai ya bana lokola héritage kasi kokamwa tangu bana bayaka kozwa poste bakomi kokumbela église bakolaborateur oyo batravaillaki bongo na papa nde bakomaka na problème bakomaka bongo kolanda bango na nzete okoyoka abenganaki pasteur Jean okoyoka lisusu oyo abenganaki papa Pierre ezali fréquent po tomona yango na église wana toye komona ngo lisusu na église wana kuna moyen totanga bakombo nango ezali te ya suka nde ezali oyo touti komona na Barouti tabernacle nyonso ebandaki deja na makambo etali formation ya église oyo liboso kombo na yango ezalaki ensemble de Rigini wana deja pasteur azobongama tangu kaka temple esili kotongama bachange appellation ekomi bongo Barouti tabernacle mbala moko selon d'information tozwi pasteur Barouti de res mémoire abandaki deja koforme mwana na ye pasteur Carlos acheye deja rodage abandaki ye nanu honorable après avoir kolongola ye honorable akomi diacre après diacre pasteur Naboma kozonga Kinshasa mbala moko pasteur associé kasi bien avant pasteur Barouti a consacré déjà pasteur Carlos lokola successeur na ye oyo ka pasteur William Kara oyo azali porte-parole ya Barouti tabernacle ndenge expliqué awa Carlos azalaki diacre depuis 2015 akomi pasteur na Boma akomi ayeko koma pasteur associé awa donc c'est un homme qui a suffisamment prêché et pasteur Barouti a formé suffisamment après liwa ya pasteur Barouti Kasongo nde guerre ebandaka te ebandi ekomi oyo te balobi toleka na élection après élection epesi nzela na pasteur Carlos azwi succession ya église oyo kasi selon information tozwi pasteur associé pasteur Paul azalaki ndeti na mwa ketu na mutema asepelaki na position oyo te nde nsima na yango aye kokoma démission na ye adepozaka te adepose avandi azo réfléchir nini ya kosala mbala moko aprojete bongo campagne d'évangélisation na ye awa na Kinshasa na échangeur ya limité kasi position oyo esepelisi bandeko ya Barouti tabernacle te balobi na ye soko kokende kende yo moko mais soki omeki kaka kozwa mundimi moko tokolivre na satana yoka communication oyo division c'est du diable division yaka euta na sabolo oui ya solo na lobi yango lelo je l'ai dit aujourd'hui soki pasteur Paul si le pasteur Paul azwi bandimi awa prends les brebis d'ici na kolivre je vais la tomeki koapproche bongo pasteur Paul alobi makambo wana bazoloba wana di amwana di
Le reste, balamba balia. Pour moi, c'est une bassesse. C'est Nakolobe Ngote Papa Nangai. Azaka Mwana. Donc, ça ne sert à rien. Quand on a vendu l'église, lobby, on a été sur la campagne. On nous a balimindengeni. Donc, nyonso oyo ezali kotia makelele, ezali bongo bazowele la bandimi. Surtout bandimi wana oyo maboko pete bapesa batala te. Pasteur amonaki déjà que yende il faut remplacer Pasteur Barouti. Atali mbongo ndenge ezokota. Amoni que il faut yende akoma na mbongo wana. Nde abimi. Yango totuni église ya lelo ezali kaka ko préparer batu pour na lola tope ezali sous forme ya boutique marchandise nde bandimi. Po oyo tozali komona dépasser bazowele la bandimi mususu alobi soko mekika kozwa moko na livre pa satana. Méthodologie yango ya livre bato pa satana ezala nde na pona boye tokamo oyo nde tomoneli yango on dirait réponse dango tozwi pas frère Patrick ngebe toujours ngebe. Qu'est-ce qui divise le tabernacle? Pasteur Carlos Barouti alobi Pasteur Paul Soga. Bandeko na ngai, bandeko na nga mbote premièrement toloba nini et puis tango tokola koloba ma et maman ko sala na kukute na poisa na miso ya bato. Et lorsque nous venons pour na koya ko éclaircir tope ko éclairer bato ba bavir ba bêtise ya lolenge ya boye boromona na ba commentaire ba imbusu be car nde ba benga ba bandima nyonso ba koya ko finga. Imaginez mutalobi ke soki Paul ameki ko zo mondimi moko awa na livre ye batu bagangi bandimi tope ba imbusu be bagangi bandimi bagangi amen bandeko nanga tokomi wapi ekomami wapi na Bible soki mondimi alongo epa na wake pa pasteur mususu il faut livrer pasteur wana na diable pasteur Paul alobi Carlos aza mwana. Et n'habite sur le bango sur base de quoi? Pour azalaki mwana ya collaborateur na ye ou azalaki papa. Nabiso baruti ka son akufa yango pas ozo et mwana. Moi étant spirituel, j'ai tout jugé. La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Makasa muto dépendra bisika telemeli. Tango Carlos azobanga age ya Paul te. Azako défier yende ngwana seka yebi bisika telemeli. Bobo sanate mto remplacer père. Pasteur Paul, kolo bakara te kaza mwana na loyenge. Rassure-toi que na molimo hape mwana parce que au cas mozo biloko pauvre père, église wana pe kangami ovandi na se ekomi ya kotunana. Ah oui, po toyebi ba réalité et c'est pas ça na ba église. Et eza makambo spiritualité bandeko nanga, eza makambo ya force contre force. Ya makambo ya égalité de force te mais eza makambo rapport de force. Biso étant bas spirituel aussi to timbi to comprendre. Barouta qui nous livrer Paul na diable et puis pour à livrer pour salinini. Bandeko bino mo botala na mambolo ya motindo ya boy. Donc ba koele la ba client. Ba passer mi balé ba koele la ba client. Boyo ki explication nyo so bandeko commentaire ni so so ngana rocha. Ale ba église ya boy bat ba ko sambela kuna. Et surtout likambo na message oyo. Depuis un temps na fallait na sala ba émission sur message. Ba Branham to ba Branhamiste bandeko égarement eza na secte oyo perdition eza na secte oyo nazoko se permettre koloba yango et tout haut parce que non trop c'est trop na uti komona moyembi moko na ndimita za congolaise po za ba tka ba Afrique so pe ya bangambo dina on bona yebi pété akoza pe congolaise parce que ba congolais pona bango bazala rondire soki ba nièce na ba neveu ya William Branham na comprendre rapete oyo bango moko kutu ba américain batikala sima mais ba congolais bazwa les sites pe les devant on dirait lika mususu maman mo wa yembi nzembo na zo yemba lobi c'est pas Jésus qui est mort pour moi mais c'est William Marion Branham qui est mort pour moi bandeko botala niveau à libunga pasteur mo ya congolais ba uti kotindela nga lien je crois na émission mususu na osala na ochela bino yango ye abzu penda photo ya Branham aza kote ya alobi o akufara kaka ndenge mama na yembi akufara na ekulusu ezali Branham na Bible azali apesi ba verset selon ye bandeko botala niveau secte o ekobungisa bato e mawa pe pasi na bato bakenda kosambela na ba église ya motindo boye nzamba okama pa fungula ba nemi supaka ngola bango bandeko ata vous-même
ata vous-même to lobanini et jugez-en vous-même hein. Abonnez-vous massivement sur MDG TV Mafuta ya Sika. Moi c'est la grande dame. Activez la cloche pour ne rien rater, surtout partagez pour sauver les âmes, hein. Likez et commentez. Si vous avez des suggestions, écrivez-nous. De bonnes choses au moyen Balasima. Merci. Au revoir. Bye. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete tose pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akoka la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu bonanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase tanzoto poyo bikisanga ukitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na manzambe nanga Yesu uzali zambe onkote ya okani na yo uzali zambo bongwani te Yesu Yesu uzali zambe mokotea ukani na yo uzali tambo bongwani te Yesu Yesu ozali zambe na bomoi papa ozali zambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali zambo oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali zambe ozali zambe mokote lokola yo zambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa maintenant tu m'as rendu
nalingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sangwe maladie na miso olingo baby naza toxiqué grâce à lui. Non à Rosekwa, Konzamba Bakristo passe. Alors qu'on va faciliter le Sekwa na eba kundai mutu libanda. Otama rolamuka adimake mukalamuka. Mais comme Nzambe na biso nya okambola gloire na motote, lobi na ona tongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango. Yango bien aimé batona bakoma o biso de l'air ngulu te, o milimo mobe kotara na ngulu. So bino bonera ngulu te po milimo wabe kota na ngulu bomela mai te po milimo wabe kota na mai yango to kumisa Nzambe kwa kufa asekwa avandi na kata kuna kwa sele pona ngana yo Jésus de Nazareth amen.